amis internautes, bienvenue sur votre chaîne préférée Prince Ngangou TV. Moi, votre humble servante, Maman Chantal Kamwanya, je reçois pour vous le chercheur Kefa. Il nous dira sur quoi sont basées ses recherches. Dans le cadre de notre émission, l'art d'élever les enfants, la lingala tokoloba, ndenge nini ya kobokola ban. Bonjour, chercheur Kefa. Bonjour, Maman Chantal. Chercheur Kefa, qu'est-ce qu'un enfant? Un enfant, c'est cette tranche d'âge qui va des 0 années jusque, sur le plan purement juridique, on peut aller jusqu'à 18 ans. La tranche d'âge qui va de 0 à 18 ans, c'est ça que sur le plan juridique on appelle enfant. Mais sur le plan strictement psychologique, nous pouvons parler de l'enfant jusqu'à l'adolescence, c'est-à-dire nous pouvons aller jusqu'à vers les 24 ans. Ainsi, par exemple, pour le psychologue Cornemus, lui, il catégorise la première enfance qu'il appelle la jeune enfance. Et puis, la deuxième qui va jusqu'à 6 ans. Et à part cette tranche-là, il prend de 6 à 12 ans, qui est pratiquement le juventus. Et puis, il prend, le pueritus. Et puis, il prend de 12 à 18 ans, qui est le juventus, ce qu'on appelle les jeunes. Et puis, il y a l'adolescence, qui va de 18 à 24 ans. Donc, il catégorise à peu près 4 phases. De 0 à 6 ans, la jeune enfance. De 6 à 12 ans, la pueri-enfance. Et puis, de 12 ans à 18 ans, le juventus, la jeunesse. Et puis, de 12 ans à 24, de 18 ans à 24 ans, qui est à peu près l'adolescence. Alors, pour chaque catégorie, il y a des caractéristiques qui sont propres à chaque tranche d'âge. Mais ce qui va plus nous intéresser, ce sont les éléments qui contribuent à la bonne croissance, à la bonne évolution de l'enfant. C'est sur cela que portent surtout mes observations ou bien mes recherches. Comment est-ce que l'enfant peut croître avec beaucoup de chances de succès pour que demain, il soit une fierté pour les parents, une fierté pour la société. C'est ça qui m'intéresse le plus. Donc, quels sont les éléments qui interviennent ou bien qui influencent beaucoup, sur lesquels il faut insister pour que l'enfant évolue bien jusqu'à l'âge de la maturité. Parce que, bref, un enfant, c'est quelqu'un qui est immature, qui n'a pas encore de maturité. C'est ça qu'on appelle un enfant. Très bien, chercheur Kefa. Un enfant, c'est quelqu'un qui est immature. Notre émission, elle sera bilingue. C'est-à-dire, tokoloba na français, tolobi pe na lingala. Po batu nyonso bayoka. Chercheur, ndenge nini tokoboko la mwana oyo azana ba tranche ya 1 année jusqu'à 5 ans. Tokoboko la ye ndenge nini? Maman Chantal, ezali mutuya munene ozali kopesa. Pe kaka na ndenge tovandi boye, naza na magie te oyo nakopesa yo po yeba ndenge nakobokola mwana wana. Mais nakoyebisa yo likambo moko ya mutuya, naza na mukanda moko oyo baza koloba na tina ya kobokola bana. Mukanda wana, titre nango, tout se passe avant 4 ans. Titre à livre, malheureusement, naza nango awate etikali na ndako. Na tangi mukanda wana, psychologue wana, chercheur wana, a commis, il dit que tout ce que l'enfant sera demain,
tout ce dont il peut avoir besoin pour sa croissance, pour sa maturité, pour qu'il soit demain un enfant sur lequel les parents peuvent compter, sur lequel la société peut compter. Il dit que tout cela, il faut que l'enfant puisse les recevoir avant 4 ans. C'est-à-dire quoi, Maman Chantal? Ça signifie que tous les acquis héréditaires, tous les acquis sociaux dont l'enfant a besoin, il l'acquiert facilement avant 4 ans. En d'autres termes, Maman Chantal, il faut que tu comprennes à partir d'aujourd'hui que si tu veux que ton enfant à toi soit demain tout craché, Maman Chantal, tout craché vous-même, il faut que vous puissiez garder cet enfant-là les 4 premières années de sa vie. Les 4 premières années de sa vie, l'enfant reçoit facilement ce que vous lui dites. L'enfant acquiert facilement. Parce qu'en psychologie, quand nous étudions la personnalité, nous avons ce que nous appelons en psychologie les instances de la personnalité. Dans ces instances de la personnalité, on parle de ça, de moi et de surmoi. Les ça, c'est l'ensemble des pulsions qui poussent à agir. C'est ça que nous appelons les ça. Ok. Ça, c'est une instance de la personnalité. Wana na lingala tokoki koloba ndenge nini chercheur kefa. Bon, ça wana ezali lokola makoki nyonso oyo etondi kati na moto etindaka ye asalika mosongolo oyo ezali lokola babesoin, badésir, baposa nyonso yango nde babengi bapsikologue babengi yango ça etondi na kati ya eloko wana instance wana na parcelle wana ezali kati na personnel na moto babengi yango ça oyo etindikaka yo oyemba, etindikaka yo olinga kolia, etindikaka yo olata, etindikaka yo osala likambo yango nde babengi les ça. Donc l'ensemble de tout ce qui peut, d'ensemble des pulsions, des désirs, de toutes ces impulsions qui poussent à agir, c'est ça qu'on regroupe dans l'instance ça. Alors, à part les ça, il y a les moi. Les moi, Maman Chantal, c'est le principe de la raison. C'est-à-dire l'instance qui réglemente, qui censure donc l'ensemble des pulsions, qui doit maintenant montrer ce qui doit être rationnel. Donc c'est le principe même de la rationalité. Voilà le moi. Ça c'est le moi. Okay. Maintenant, le surmoi, c'est en fait les acquis de la société. C'est l'impact qu'a la société sur votre personnalité. Ok. Même vous l'adulte, l'impact qu'a la société sur vous. Donc, ce que nous apprenons de la société, c'est ce qui est dans le surmoi. L'ensemble des acquis que nous venons trouver ici dehors. C'est contenu dans l'instance que nous appelons surmoi. Alors, maintenant, maintenant, quand par exemple vous posez un acte, apparemment on pense que les actes se posent simultanément ou disons spontanément, mais en fait sur le plan psychologique, il y a des éléments qui interviennent. Je vous donne un exemple pour me faire comprendre. Par exemple, aux Ananzela, au lobby, au yogi posa masuba. Nana yebso likamwana geza posa masuba, les ça yebso que aux Ananzela posa au suba. Sikoyo instance oya moi, et ko yebso aux Ananzela basuba na kata nzela te. Okusuba pe na kata bilamba te. Luka et puis sûrement ko yebso que on Ananzela batuka bamoni yo ezaki toko te. Moi pas yebso que non, moi ko yebso que non, c'est normal que au suba. Mais c'est que sûrement ko yebso oui, okusuba mais basuba kana nzela te, basuba pe na bilamba te. Vous comprenez? Donc cette interaction fera que yo au Kamananzela, au Kéik, quelque part au Bombani, na toilette, bien la toilette publique, au Soubi. Vous voyez, c'est ça, c'est comme ça que ça se passe. Ok, chercheur, au lobby, d'une année de 0 ans jusqu'à 4 ans, moi, si je veux faire de mon enfant, moi, à Kozwa, il faut na vendre na moi na nangai de 0 à 4 ans.
C'est-à-dire, nazo se reproduire. Si je veux me reproduire, na kati ya mwana nanga. Mais ezana ba parents mususu azana mwana azana 2 ans, mwana wana fingi. Parents zoloba te mwana oyo ayebi elokote. Pour de parents comme ça, chercheurs kefa, okoki koloba nini na bango. Olobi mwana na 2 ans afingi. Afingi mes parents zoloba mwana ayebi eloko azosala te azana no mwana muke. Très bien. Mwana tango afingi, mwana muke azana 2 ans afingi. Pourquoi mwana wana afingi? Parce que ayoka batu afinga. Yango nde mwana wana afingi. Alors, maintenant musala yo maman, ezali nini? N'oubliez pas maman Chantal. En psychologie, nous disons que la conscience morale, vous comprenez la conscience morale? Conscience morale, ndeli kamwana ba parents yeba yeba. Conscience morale, nde esika mwana yebaka koyeba mabe na malamu. Mwana ifa yebaka kofinga eza mabe. Mwana ifa yebaka kusoma na belamba eza mabe. Alors, conscience morale wana mwana abanda kozwango à partir il y a 1 année et demie, 2 ans. Alors, c'est bien que maman Chantal, ce qui mwana il y a 7 mois a fingi. Hein? Mwana wana atana na conscience moralité. Ce qui a fingi c'est parce que zoyo kabatu bazo finga. Alors, ce qu'on bétiye au sali musala malam musala mpunda. Pekisa ende. Mais na âge wana nanu azui capacité ya ko distinguer mabe na malamu te. Voilà pourquoi ils allaient pe malamu te ko sala makambo oyo elongo bani te na miso ya bana. Par contre, à partir mais maintenant est-ce que moi na soka finyo otika inde ngona? Non, moi na soka finyo ata kombola nini ya zanango pekisa ye. Parce qu'au fur et à mesure zoko pekisa ye, moi na comprendre que likamboyo papa boyango, likamboyo mama boyango. Mais tant que maman moi na fingi, yo tiki e bongo. Moi na asubine là-bas, yo tiki e bongo. Oza ko sala yo comme côté. Donc tant nyonso moi na sali mabe. To le bandeng to le wana que avant 4 ans. Maman Chantal yeba banda lelo que ba parents ba to na ba yeba banda lelo que faute nyonso moi na asali avant 4 ans. Faute nyonso moi na sali, il faut yo parents au corriger yango. Alors, ko corriger mwana elingo kakate ko beta non. Ko beta bana pamba te parce que ko beta ezali méthode de la dictature. Non, il faut comprendre que mwana azali mutuluko la yo ayo kaka. Alors, il faut tango asali mbeba corriger ye la kisa ye que olikambo na sali yango te basala ka bongo te. Yeba maman Chantal que chaque fois ozo corriger mwana te mwana au kansete likambwana ya sali ezali malamu. Te akotina likambwana ti akoli nango yo ya monike parce que pona ni yo au corriger yango te. Mwana par exemple na peso likamboko ya très important. Ba parami même ata sika to vandiawa. To monaka bana 22h, 21h butu bazo tambola. Bazo yenga. Non! Na koboko la bana sur le plan psychologique, sur le plan sociologique, likambo bengi pongi ezana mutu ya munene pa ya bana. Il faut que ba parents bato la nanga baye likambo wana te pongi ezala likambo ezali très important pour na mwana esengeli alala au moins 8 heures de sommeil par jour. Au moins 8 heures de sommeil, maman chante. Au moins 8 heures de sommeil. Pourquoi? Pourquoi ça n'a mutuya? Parce que moi, azali en pleine croissance. Dans la psychologie, il y a des périodes les périodes sensibles. Il y a des périodes sensibles et des périodes de latence. Les périodes sensibles, ce sont des périodes au cours desquelles l'enfant acquiert. Acquiert quoi? Acquiert des acquisitions. Le développement de l'enfant, ce n'est pas seulement le développement physique, ce n'est pas seulement le développement mental, mais c'est le développement de toutes ses capacités. Développement de mémoire, développement de maïe, développement de imagination, développement de croissance. Alors, la croissance, et yaka, na ba période la période de latence, période sensible. Alors, moi na oyo ala la kate ezali malamu te, ezali ko
croissance na ye. Donc il faut ba parents ba veyaka na likambo ba bengi même maman Chantal par exemple na moi omoni mwana ake kolala soki aza malade te tika ya lala mwana soka lali ezaka toujours mabe ko dérangeaka mwana tanzo aladi tika mwana alala pongi ezali na mutu ya munene epa ya bana kata ndenga bitu koloba yango na développement bana na croissance ya mwana eza na ba période tobengaka période sensible na ba période de latence au cours desquelles l'enfant acquiert de nouvelles acquisitions dans son mental, dans son physique, dans son développement intellectuel, dans son développement mental. Très bien. Très bien, chercheur. Ozolo ba malamu mingi, balandia internaute, bozomona que chercheur nabiso aza vraiment na matière à nous transmettre. Mais tozozonga na nusima. Olobi mwana soki a fingi mwana wana ya 2 ans, il faut corriger. Mais nayokaka ba parents mingi balobi ba corriger bana na biso bayokaka te ayokaka kaka na fimbu. Or yo chercheur outi koyebisa biso ke kobeta ka mwana c'est une méthode ya dictature eza malamu te. D'après yo chercheur toko corriger mwana oyo ndenge nini? Très bien maman Chantal. Corriger mwana il faut yeba ke mwana azali mutu lokola yo. Mwana ayoka kapo azana moto lokola yo. Alors pour corriger ye soki a BBC lakisa ye ke likambo ya salaki wana ezali mabe. Na pesa ndakisa. Mwana oyo yo pesi ye tasi ya ti. Olobi na ye atia na mesa po amela malamu. Ya lingo tia na mesa te atia na genou na ye. Simanango kopo wana ekweye tie sopani siko soko beti tie zongi soko beti bon yo beti parce que peut-être parce que so banga parce que le tie kweye wana donc il faut le collectif effectivement le collectif mususu mais le kola kweye si yango siko mwana d'abord le fait que tie wana kweye mwana imoka zangi le kweye olia uzomona. Alors, si vous avez dit que mbala sima soki akwesi atie susu kopo na mesa na genou na ye na nini na yo wana soki ekwei akomela te yo kokamata ti mosusu pesi mais siko mbala sima soki akwesi eke opimeli ye akobude mais soki atu akomprendre ke akozwa leçon parce que ndenge balobaka na baproverbe ke soki mwana azosala tete tika ye nano azosimba moto po azwa leson ya kitoko tika nano moto ezikisa ye soki moto ezikisi ye akozanga sikoyo mokolo ye akokwesa ti na ye asopi esopani atika na ye papam baninga nyonso ti ekuna na nzungu esili bango nyonso oyo bayaya na ye nyonso ti esilaki akolela ye okosala nini akose corrige etre obeti ye te. Chercheur Kefa na mutuna oyo nazwaki vraiment ba intervention ebele ya balandia internaute ya chaîne abiso Prince Ngangu TV nalingi vraiment otia sete alors mwana tokoki papa parent maman ou bien papa na yako ki kobeta mwana te ou bien dans quel cas on peut taper sur l'enfant. Très bien maman Chantal nalingo ko isanga na libuluté parce que au yebis ça sayi puis bazali kolobana tina ya violence faite aux enfants. Mobeko ezala na ONU, ezala na UNESCO, ezala na mboka na biso. Va kontia mboka et puis sur le plan international, on interdit de faire la violence aux enfants. Et moi aussi, je suis parfaitement parce que en tant que spécialiste, je suis parmi les gens qui sont invités par l'UNESCO pour veiller à ce que parce que maman Chantal n'a pas dit que ngapé nazali défenseur des droits de l'homme. Et donc nazali kati na batu oyo ba veyaka ete bana ba beta bangote. Donc na veyaka les sécurité basta la violence contre bana te. Donc ko beta mwana maman Chantal soki okamati to ya mwana oningisi ye muke. Obi okamati mwa fese muke ote na sima awa. Mwana muke ata oserika muke boy akolela na ye. Parce que mais yo kamata fimbu o piakuli mwana ti avimbi. Après on va papa oh voilà mwana azoki. Mais to ko so na ngai na yo maman Chantal. Donc ko beta mwana to boite mais yebaka maman Chantal ke
epekisami ezala na ONU, ezala na UNESCO, ezala na droit de l'homme, ezala na mobeko na biso bapekisi kobeta bana parce que babengi yango violence faite aux enfants. Et d'ailleurs, maman Chantal, il y a aussi la violence faite aux femmes. Vous les mamans, vous ne voulez pas même qu'on vous touche même aux oreilles. Même quand il y a mal servi, vous ne voulez même pas qu'on voulez que qu'on frappe les enfants. Pourquoi? La loi interdit cela. Donc, même d'ailleurs à l'école, il est demandé aux professeurs de ne jamais frapper les enfants. Parce que d'abord, selon la loi, chez nous, frapper est une infraction. Ça s'appelle coup et blessure volontaire. Maintenant, ce que vous avez maman donc, ko beta mwana epekisami mwana ata yo moko na ndako so papa beta ko sepela ko sepela te alors ngape na ko encourager te que oh ba beta mwana mwana azali mutu yebise ye o asali mabe et puis d'ailleurs ezaka mabe ko bet ko gangela mwana sanka yeba mbeba ya sali talisa mwana nanu mbeba ya sali talisa ye mbeba asali tango talisi mbeba asali alors yebisa ye ke mbalasi mosoka sali yango akozala netum etum ko beta ya ko peta na bana eza ebele mwana kende olala baningi bazo sakana yo tindi akende kolala osomona mwana wa yebika baningi bazo sakana yeba yebisa akende kolala anandako eko sepelisa ye te meza etum bo pesa na mwana. Donc maman Chantal ezali kitoko te ko beta bana parce que ONU apekisi yango mobeko na biso na kata mboka na biso apekisi yango ndenge pe apekisi violence faite aux femmes. Chantal soka na beti yo ko sepela te papa chercheur. En tout cas tozana ko sepela makasi parce que chercheur na biso vraiment azana matière ndenge na uti ko yebisa bino les chers internes. Siko tozana mutuna mususu papa tozana ba parents mususu mwana azana na âge ba 2 ans 3 ans azu mwana wana atindi na poto parce que toi tu as dit na tranche d'âge ya 1 année à 4 ans il faut que mwana avanda et pas ba parents ce qui ba parents balingi ko se reproduire na kati ya mwana wana mais sikoyo pour la modernisation comme on a tindi mwana nanga na poto ayeba français ayeba soki kokoma ayeba soki nini qu'est-ce que tu peux dire à ces parents lokola ba parents mususu baza bazo salela yango na kolinga o répondre en français et puis na lingala. Très bien maman Chantal na mutuna na yo kotinda mwana na poto ezali malamu mingi ezaki toko parce que pourquoi balobaka poto parce que peut-être parce que na poto mwana azana aisance matérielle mwana kolia malamu mwana kolala malamu mwana kolata malamu peut-être yankona tina na yango donc soki ngai yo mama Chantal oyebi ko zana ndeko na yo na poto oyo aza bien oyo yo moko yebiye aza akoli bien oyebiye bien akoli bien ayebi ko pesa toli na bana et que au monique mwana na ko kende na poto na 2 ans eza mabete l'essentiel vous en assurance que mwana wana akokende na maboko ya mutu oyo ayebi ko boko la bana akoleta ye bien akobatela ye bien akosunga ye bien po akola malamu po lobi azala lifuta po na biso banso mais soki yo moni yo moko yebi ke puna na poto na zoti na mwana wana mutu wana na zoti nda ye azali kaka yanki ndenge balobaka na lingala ke aza yanki oyebi ke mutu wana azali ne kaka coopérant avandaka na ndako te ndako etikala yango moko siko yo mama Chantal tango tini mwana no na mutu ndenge wana okozalaka mwana wana bonga akobonga te et puis soki yo moko mama ozana makoki ete obokola mwana na ye mwana na yo o kose ba classe na ndenge oyo yo lingi eko ozana makoki wana tine nini yoko tine mwana na poto yo ozana mbongo na yo ozana makoki nyonso otine mwana na poto pona ni oko na kosepela oyebisanga ke non ngai moko moboti nazana makoki te alors pour na ko faciliter que mwana nga kola malamu nesika malamu akola bien azala mutu natinda esika songolo pour être sika wana bakoko batele ezali malamu. Ok chercheur namoni vraiment tokomi pratiquement na suka matière eza ebele prochainement toko bengisa yo lisusu sur notre plateau sur notre chaîne préférée Ngangu TV okoya toko solola lisusu pour la journée d'aujourd'hui tolingi opesa biso
un mot de la fin. Pona lelo ndenge nauta koloba ne bandeli nako yebisa kaka likambo wana ona lobaki likambo ya pongi nalingi bandeko bazali kolanda biso na bililingi awa bayebe te ezaka malamu te kotika bana bino ba papa bino ba mama boyeba banda lelo ete mwana bana développement na bango ezali likambo ya pasi. Alors pour moi se développer bien et sengaka ala la malam. Moi a besoin il y a 8 heures de sommeil par jour parce que dans le baki na maman Chantal que ezana na psychologie ezana ba période benga ba période sensible na ba période de latence. Na ba période wana mwana za kwa kerere ba kizisho ya sika. Alors ba kizisho wana yaka na ndenge nini na ndenge mwana aza ko lala pongi na ndenge oyo esengeli. Ya mwana sengi na babino ba parents boti kakabana balala pongi kitoko au moins 8 heures de sommeil par jour. Boti kakabana te ti 22 heures, ti 24 heures ko yenga libanda. Très bien, tokomi na suka toti kabana te 22 heures 23 heures moi nazo yenga libanda tokomi na suka. Chers internautes, toyebisi bino merci na notre ambassadeur de la paix, notre frère, notre père qui nous est vraiment cher, le pasteur Ngangu Prince. Ciao, à la prochaine.